Voilà, chers internautes, Tindika Ibandi, Papi Kamwasi Aye, Tosolo la Masolo ya Mboka, Tosolo la Masolo ya Congo, et pourquoi pas, Masolo pe ya Libanda, o intéressé bisoto beti, o intéressé bisote, Touchango Pembeni, parce que bisoto luka Masolo, o yeko faire développer Congo, et pourquoi pas, ba Congolais tout, bazala vraiment, il y a qu'on s'épelle parce qu'on a assez souffert dans ce pays. Tokobeta les solo, tout ça week-end déjà, week-end ma solo, on a vu que vidéo est à la makamingi, boye, moi ba repo, ba ligne ya week-end, boye ba makamuza pour les Kana Congo. Investiture, ils ont reporté. Pourquoi? Tu es bignon sauté, mais tu solo là. Mokia, a solara bien, comment sola bien pour la fachi. Mais talaga makila, makamuka ya Willy ba Konga, ba via se perdre. Après 6 mois, papa na kin ba sepeli nango te. Pourquoi côté ligne de konaye Willy Mambweni ba sepeli na ba propos ya mokiate. Voilà. Et à part ça, les solo ya Fachi na est. Et comme il y a un gouvernement et comme kiawa, gouvernement il faut bima, gouvernement il faut bima et bimi, comment critiquer. Si quoi comme il Fachi alors ba ko na est, il faut que na est. Oh. Et là, l'obligation, c'est il y a en tant que garant de la nation, il y a un mais à Tindi, les militaires qui représenté. Voilà. Donc, tout le monde est dans l'émission. Et puis, bon, on est journaliste, comme les casques de la TV5. Donc, TV5 pour l'accusation. Bon, on est comme on est journaliste, Eric Niendou. Occasion yangoyo, l'équipe na TV5, vous aussi, la presse présidentielle, l'équipe na TV5, vous expliquer que c'est faux, parce qu'on a combien de journalistes dans ce pays? Combien de journalistes? Indépendants, pour appartenir à la chaîne, à la télévision, la presse écrite, réseaux sociaux. Pourquoi ba do kanga bangote? Kaka bango, babani campagne. Kaka ba chaîne ba utiliser kawana. À l'équipe de TV5, ba polika ka 2. Fais-moi de payer à moi si wana petit. Il est pas les 4. Bozuka ka 2. Ils ont mawa. Et puis journaliste to ba na sukabi na kotika te na do continuer combat. Ah donc il y a des combats, et dans musalate, il y a communication te mais da combat. Donc comme combattant. Ah, nzambe nangai. Bon, et puis tu connais ma solo ya armée kenyan, bazoya après on sali sabiso webi que salama trop na pays Afrique, ba pays ya poto, ceux qui pays moko dans un problème, beaucoup solo na ba voisin, ba ba tchepwa. À l'époque je me souviens avec Mouzé, il y a eu ba Zimbabwéen, ba qui peut après on sali saye na makamutali sécurité pour tango ba munyangora ba tomboka ki avec danger. Nous avons passé aide Libanda. Maréchal Mobutu même a sengi aide na ba français, a sengi aide na ba marocain, ba yaki à l'époque il y a ba moba 1, moba 2 tout ça ils ala kanango. Voilà donc yango bomoni ba Kenya ba là on s'est préparé, ba ya pe ko chapwa na armée congolaise, mais ba congolais musu ba do sepela na ba Kenya. Na zuba message uti pe na États-Unis que non facha confiance na ba Kenya te. Bazandenge mona ba Rwandais, bazabande ko ba Rwandais, donc makambo belé. Certains Congolais ba déjà ko réagir par rapport à ça. Kuna nga na kokota te Timo Konzamboka zu ba décision wana ayebi pourquoi que ba Kenya ba ya ko chabiso poa na ndenge ya mandoki. Voilà, chers internautes, émission na biso et bandi. To bandi na ba réaction ya Mokia. Et bibi lokola ba réaction moko il y a tribalisme. Mokia ozwa qui déjà en pleurs, ozwa qui déjà gaz na batoyi de pes, ba propos na yo kitoko pour la chef de l'État, ba propos na yo kitoko, soutien na yo na chef de l'État et na vision na ye. Mais tangu basimbi kaka, dès que tu as écouté dans le tête, ba bazwa ngisela biso awa Willy. Ah, Mokia s'est déchaîné. Brigonyo kola bangala boyena boye esali biente Mokia esali biente ba congolais ba monike olingi sikoyo
olakisa ke touché bangala te. Non. Ngai kutu na dossier nazoloba boye. À l'époque ya Kabila, batukutu donc des grands voleurs batambolaki awa sans bazala inquiéter. Donc boyoki bina ke non mbong e bimi bina la snel e bungi. Boyoki bina ke boy na boy de Gérard boy mutango kotambo na Kisasa na ba garde du corps. Mais à l'époque ya Fachi nazo remarquer bazo kanga bato. Mais mbongo sikoyo ezozonga te. Le cas tu as 2 millions ils ont déjà ngam. Donc tant que Willy Bakonga za ko 4 kotoyo. Donc mbala moko na mikanda 2 millions déjà na banque va passer dans la banquette. Ba récupérer en onana. Ozomona donc mabe nazomona na régime ya Fachi yango wana. 100 jours d'accord, il a bafoué. Bamiibi, batangami, bakangami. Mais mbongo ezongiti. N'est-ce pas mutu pa ko banga tabia bakanganga. So na koti na kuna na kibaka na pemi nanga. Na otaka mikolo etela bandi ba démarche après bim sum abimi na yembongo wana pe ekilibila ba grand voleur il a ba technique na bango baba nga kachote. D'abord prison wana ta prison makala. Soki ozana ba mbongo na yo oko vivre kaka ndenge moko na mutata libanda. Ozana mbetu na yo, ozana plasma na yo, ozana frigo na yo, kaka liberté ezati. Mais ozana yo donc pepele ba pongi na yo kaka suscité boki pe okobela po boki pe zakala ngokuna. Ozo niata boki na oki kwiti pe to ya ozo lala. Mais oyo azana mbongo te prison za kama bepo na ye. Okozanga pasa kolala, okozanga mbetu, okozanga makambo ebele mais so za na mwa eloko. Zana na prison pepela ba grand voleur bandi makaba kanga ya keno kovanda kona bandi ba démarche malema mais mbongo azongisi te. Toujours souhaiter na régime ya Fachi bakangi muyibi mais azongisi mbongo a restituer mbongo na caisse ya l'État. On a l'État à perdre l'été, à récupérer mbongo et puis yo bavandisi yo kuna. Donc kulutu mokia ba propos na yo esali elengité na bana ya Kinshasa yango ba tomboki. Pona professeur Mbata pe Mbata azana raison. Pona Mbata président ya cour constitutionnelle vu son âge, vu son expertise, akoki kozala président ya cour constitutionnalité. Mbata n'a pas tort. Mais si koyo c'est comme si bato basi ba sepeli na ye. Donc le kola keli banda ya choix ya peuple yango sonné mabe. Ba kombata basiliki na zukutu ba rumeur mo ba bino ba beti prof Mbata ba beti été mais ba propos na ye bato ba sepeli yango te ndenge moko na ya mokia bato ba sepeli ba propos na ye te. Pourquoi bazomona ka koteli Willy parce que Willy c'est son frère et pesi mabe. Mokonzi ya mboka Mfumadi Tunga Fachi Beton na minute oyo aza na Tchad et pas y wapi ko compatir qu'on s'incliner devant corps ya président tchadien Idriss Déby le maréchal oyo atiki biso na masolo oyo boyoki ndenge legelaki ya masasi oyo ngai na lobi sa langage que moi na moni kiza masasi uti ba rebelle te na moni masasi wana isalami makambo isalami kaka entre bango blague te parce que Nathalie trou wana ya lisasi wana autant Nathalie na étudier moke vitesse ya lisasi wana tie koma na nzoto na ye et tobola ndenge na moni wana na ebite. Donc c'est comme si à mon avis muta beta qui est masasi avec musika talaki proche. Ils ont banalise na salle. Voilà. Donc le chef de l'État Azakuna sauf imprévu peut-être lobby à Kozonga Kinshasa ndenge ezalaka. Alors bana mboka balobi mokonzi mboka ayebisaki biso akinova na est. Pourquoi ils ont traîné à Kendeka kana est. Mais ça dit langage. Pour y a net siko Fachi azana matalité na milito. Mais so okena matali au sentir que pouvoir à Fachi ezali. Au sentir que Fachi azana matali. Parce que ba gouverneur bazali, ba bourgmestre bazali, nyo bango tout wana mukonzi na bango Fachi. Ba généraux bazali, ba colonel bazali,
bango tout wana mokonzi na bango faci, ba magistrat bazali, ba juge bazali, mokonzi na bango faci, bango tout wana faci nde mokonzi na bango. Donc faci azali pas forcément na devoir ya kokende kovanda kuna, mais devoir na ezali ya kosilisa nde insécurité ya est. Il peut ou ne pas être là, l'essentiel que peut ezala retrouver na est. Mais qu'est-ce qui se passe? Est ango peut trop de complices yango naza koluka ba complice ango bana bana mboka ba utala ba vidéo mama mboka to bimisa arme na seso ki armoire yo penza mama bino ba tozo yokela matin midi soir ba viol baza ko éventrer bino tozo yokama ba ko kata bino mitu, mais bino moko na ba arme seso na ndako bobi ke bozo pour rendre FRDC mission très difficile à résoudre. Parce que bata mboka ne ba pesa ka bateka ka mesh. Bokende boye, botala boye, batango bango wana, bango kitu kaka na butu, bango wana. Mais ce qu'on sait qui bino boza ba complice, c'est-à-dire FRDC pour la sacrifier entre vous les traîtres na ba agresseurs. Et pourtant la guerre pareil, ou la guérilla, au contraire c'est la population qui collabore avec l'armée régulière. Bazo pesa ba piste bomoni nda kwa to wana bato bana butu wana biente arema ke sala musala bomoni na mkolini wana na butu to yoka boye ba cri tout ça arema ke asali musala. Mais siko soki bino mo bana mboka bokoti na je, la guerre va devenir très compliquée et très difficile, toujours risquer de perdre na ba soda. Est-ce que vous comprenez? Yango moni sikoyo FRDC a changé stratégie. A commis à quitter le terrain, a bandi nanou, le bouclage. Donc, il faut fouiller d'abord ndaku moko na rayon oyo bango bazali. Et bonjour mon asiko ba arme comme ko bima na ndaku ya bana mboka. Mais ce n'est pas possible avec des munitions. Ba maman obozo ke la mawa ba maman oyo vraiment to suna bango to kengela bango na bango moko ba mena ba ibo simba. Tala mena nga simba mundu. Mais là, ça, mais t'as un simbi à décharger. On dirait simbi c'est un foufou. Donc on dirait simbi c'est un foufou, sans peur, sans crainte. Donc, et ça l'a raté. Bon, tu regagnes guerre n'engeni. Yo ye bata papa civil moko maman bombanga bani kuna terrain mobulu mais na moi na plan. Ozoa mo na Congo. Kamata olali. Si tu regagnes guerre à est ngo n'engeni. Ça devient compliqué. Ngai kamwasi. Ndenge pe Christian Bosembe alobi. Naza choté ki mokonza mboka akene ko s'installer na est. Nga choté malgré la moni loba na lobi bana classe ba tamboli na ba uniforme. Donc c'est comme si on pousser na bana wana oh facha yoka mawa lokola na mutaba mawa aya ko kopema na est. Non. Azo ba papa na biso ya kanko ko na bango bana kala ba viola bazana expertise. Ils ont une base logistique. Bayebi Moussala, armée de terre. Ou armée terrestre. Ou force terrestre. Bayebi Moussala, ya bitumba, ya mabele, ya makolo. Bakende, basala boulot na bango. Que, mokonza mboka, akene kofanda kuna bango, tous comme concentré kuna, bayeba ke grand prêtre Fuma di Tunga, aza kuna na este. Te. Naba Monisco ya boye. Ozoye bate, est-ce que Monisco, to, bata business, bazo teka ba coltan ba casterite. Moboulou. Donc, voilà, chers internautes, ngape nazali choté que Fuma di Tunga a kende pour s'installer na est, même pendant un mois, ngaka moi c'est naza choté à sala kaka nenge mokonza mboka sala parce qu'il est capable. Ba stratégie zali. FRDC ba dans expertise ba bunda bitumba ebele na ba Tchad à l'époque de Mobutu boyebi ba sala masolo ba tika ba histoire tala Abiyarimana kufi na Rwanda Maréchal Mobutu atindi unité division unité dragon bakatisi bakela ngambo bake ba récupérer en pleine guerre na kati ya Rwanda c'est yindi FDLR na terrain
dragon bakatisi bakei ba récupérer mwasi ya Biarimana, corps ya Biarimana, bana ya Biarimana, bayena bango. Tona ba militaire ya au niveau. Bakoti basali musala bazongi c'est sauf mutakufiti. Motivation ya bien. Bino be ba généraux bo fungula mitema na basoda na bino. Moi katuku bianze ye bo futa bango. Parce que bancarisation ça presque peut-être peu Katanga ou bien Congo central. Mais na ba province musu na front kuna bancarisation exacte mbongo date sola ko mbongo ndengeni. Mbongo faut que na mapoko. Et puis on rappelle peu effectif ya armée. Konza mboka pa fungula misu ba côté wana. Mbongo kene na bansaku na bakikuba. Boye comme sikoti na front soda ko zongo journée. Donc motivation ezala pena ya makasi mokonza mboka fungula misu na matoi ayeba si réellement mbongo comme ba soda ba motivé. Pour soda soit dans la front, il faut la motiver, esprit tellement le drapeau. Alors ça la musala bien. Monsieur Raboulé daka na kini bana nzala. Est-ce que madame allait na mona kati pona ngambo tala ka momila ngambo atro est-ce que la bampia ka o est-ce que asa ke kati ngambo. Soda déjà a démoralisé. Donc soda dans la front, aibite ke kuna cantine esa la musala, masango ezali, loso ezali, makayabo ezali, mafuta mbili ezali, savon ezali, sucre ezali, café ezali, madeso ba soda ezali, oya mwindu. Oh, il faut bela faut makala. Et comment dirais-je ba koni? Wana soda yebike na parler kuna pepele. Et puis soda yebike ata na kufi na front. Moi si na ba benga na ina kanté, on l'a bien traité na ba petit. Ba chika bana pe ofele kitoko. Chers internautes, bon moni ba journaliste tangu tuza ko lobao. Ponga remona ngwa attaquer ba confrère te. Tu vas na métier moko. Métier ya communication. Mundela loba, les loups ne se mangent pas entre eux. Ngai na takaka vraiment ba confrère ba journaliste parce que mutu na mutu le loyo a commencé la ba émission na ba ligne éditoriale na ye na ba vision na ye na makanisi na ye neti nga boyebi na bino. Ligne éditoriale d'abord ya tindika ligne éditoriale ya kamwasi batu na soutenaka boyebi mutu na soutenaka boyebi et na sala kango pour l'intérêt général pour na ba valeur mais bamususu ba komi ko futa bango mbongo po ba lobaka mabe ba pousser batu na révolte pour na pouvoir ya mfumo ditunga fachi beto moyennant quelque chose ba futa bango ce n'est pas gratos ba futa bango et tala komona mingi ba recruter puis kaka ba journaliste ya baluba botala ka ba komona bamoti mingi baluba na ya basi oh kapi oh boy na boy oh chibo oh mutombo oh boy na boy bazozwa kaka baluba pour baluba bazana biloko mibale eza qualité na défaut c'est-à-dire bakangana ka trop ba se trahisa ka pe trop yango bomona ki bazwa ki chibala a trahir Tshisekedi a comme premier ministre ya Kabila o bato bandima kiti. Donc botala ba journaliste nyonso wana bango penza donc bazaka ka la plupart ce sont des Kasaïens ou baza ko trahir baza combattre ndeko na bango Kasaïen biso kuto bantandu mu Congo baza ko soutenir ndeko na bango moyennant 0 francs moyennant 0 soki yo totala émission tinelinga mbongo te mbamusu pele mbamusu pele ndako omona tolamiti mais tu dois soutenir kaka chef de l'État tu dois soutenir IDPS pour na ba valeur pour na vision ya fumu waditu mais les autres bozo kawana ba émission matin midi soir ba critique moyennant katuku bianza bazo benda
bazopesa bango mituka, bazopesa bango bambongo, bazosala musala bango baza pena engagé. Nga nayebisaka bino nga babenga ngai. Nakota nekiri wana. Et pas leki akatumbaske nayebisa bino na bombela bino te. Abengi nga pauvre la bioza na rien, ocha makele ya pamba. Yaka obenda vie échanger na boya. Nga na boya na. Pour naibite na ko la hypocrite. Oh, ils ont blé, ils ont bleu. Ils ont difficile pour la hypocrite. Na kosa batu pour que na zo moins eloko. Donc mais eloko on attend azumo eloko na zo lia na zo mela avec des contraintes, avec des remords. Et comme yo, nous sommes en insécurité, nous sommes en danger. Bon, en danger, ah, na pouvoir affacher en danger. Na poto kutu batu comme problème, ba pesa batu dikandate pour na fati bozo e bango. Oui, zonga là-bas chez vous, il y a déjà un changement positif. Il y a déjà la paix. Bakanga kasusu batu bikangela mwanzate. Anero mokonza lobaki na batu ba critiquer. Moni aner, abeka ko kanga ba kasho dioso. Aner kufi, aner yango na ezo kanga batu. Non. Aner dali pona sécurité ya chef de l'État. La sécurité ya haut niveau, dali pona intérêt mokonza mboka. Mais n'importe qui a bakanga na aner te. So bakanga na aner net toucher makamu ya armée, exemple qui wazolia solde ba soda o ba $20 na bango soki ezo komate yo ndenge no bi prime na bango za $20. Oyebi ndenge nini. Tango za koloba nini ko sala na terrain makamu yo zolo. Il faut faire révolter ba soda. Mbala musupe za mbongo ebele, so za pe mbongo muke. Ngai botala nga bina be mission makamu armée, makamu justice na lekaka. Je sais pourquoi. Parce qu'il se cache beaucoup de choses dans le cadre de Makamwana. Autre, on a maîtrise dans le pena pété. Mais à combien en danger? À combien non? À ta bokanginga, que bitumbe ko continuer. Ah, donc yo zo bunda ce qu'on a nani. O comme combattant. Nanan. Bino zo bunda chaque jour comment on insulte le chef de l'État, comment on insulte d'autres autorités. Mais bon, ça a combien de journalistes au Canada? Oh, monsieur Zoukoutouna, ouais, yakana, mouchoir et couche, wana mounene. Oh, je suis en danger. Je suis en danger. Oh, je suis en insécurité. Tilelo. Au moins, na rompenga ba yona zo le kanaye, au moins na banda lié wana, au moins na kapela lié ngulu na ye, insécurité ngoti le basima kangi place. Bon, bisanga. On a créé insécurité yomoko oyo ozana no ngala yangoti. Ah, Seigneur. Ils ont mawatro, hein. Si quoi, débat dans les ganga, insécurité, pour avoir ma fleur. Oh, mon konzambo, après ce qui moi si naïe, maman ban la première dame. Yango yopena ifasi, qui sont qui nous licenciés, au sein de l'émission, il y a cadeau. Donc, émission mobimba. Pour la fleur. Oh, mon konzambo, après ce qui moi si naïe. Ifasi qui yango, qui licencié yango. C'est triste. Voilà, tu respires mon cœur. Total à Sikoyo. Ndenge monde a évolué. Ah, on a 100 jours dans une maison préfabriquée. Mais bon, tal à Sikoyo, comment on a bandaku na ba bouteille en plastique. Bon, comment ndaku na bouteille en plastique, elle doit coûter moins cher et puis solide. Garantie nango 1 siècle. Donc, yo roku faut-il parler. Parler kundiyo. Otiki na bana na ba boti, ba moni ba koko, ba daye, parler eta la bino kaka. Mais ça la mina ba bouteille ya plastique, oyo meleli ma yo boaki. To ça la mission yango la place ba préfabriquer, oyo ba comme 100 jours, ba jamal, ceux qui ba zamal, ceux qui ba nani, ba sakali nango. Botala maison oyo salami ndak ba tongi na ba bouteille en plastique. Boka moite évolution pe yango ne bandaka ka ndengwana. On debe bisa ba mbongo ebele ba béton. Bon on a étage et bibi. Donc 2 étages na ba tongi yango na ba bouteille. 2 niveaux. Botala. La République démocratique du Congo connaît une toute première maison construite en bouteille plastique.
Située dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune urbano-rurale de Maluku, cette maison est bel et bien habitable. Nous avons fait les déplacements du lieu pour nous en rendre compte. C'est différent d'autres maisons parce qu'il n'y a pas plus de la chaleur. Nous d'ailleurs, on n'a pas besoin de climatiseur. Donc même sans climatiseur, vous pouvez toutefois être là même pendant la journée, la nuit. Donc ça c'est bon. Si nous soutenons ce projet, donc je crois à la longue qu'il sera toujours la belle. 50 jours ont suffi pour construire cette première maison avec 15 000 bouteilles et plus de 50 tonnes de sable. Elle contient 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain, chose qui attire la curiosité du voisinage. C'est pour la première fois que je vois une telle maison. C'est une construction, ça contribue dans l'assainissement, dans l'environnement. Cette initiative de Martin Kabaloapa est une démarche moins coûteuse qui vient contribuer au développement du pays et au respect de l'environnement. À en croire les constructeurs, cette maison en bouteille résiste contre les intempéries et a une durée de vie de 100 ans. Voilà, chers internautes, nous sommes de retour sur ce plateau de Tindika Tindika, plateau mobile, un plateau qui se déplace, un plateau qui bouge à tout moment, sur le plateau de Tindika Tindika de Papi Kamwasi. Tout ça dans le souci de vous servir relativement avec l'actualité. Chers internautes, Tokeina Masolo Yaba député. Boyebi ke investiture de Ngoro Salama Lelo et Salamité. Pourquoi Salamité? Non, pas Lelo. Hier, voilà. Et Salamité, de l'homme qu'on a beaucoup appelé à Ketchad, à mon avis, et cause à la lundi. Bah, pesi ba vraie raison te, mais bon, moni binomoko ba député ya Est. Hein? Ba député ce qui y a Ouvira non? Ba lobby, ba kei parce que ba tubala okufa na Est. Bon moni o ya zui parole mutami bale. Azo loba au nom des Congolais, est-ce que lui-même est Congolais? Nyarunga, est-ce que Nyarunga est Congolais? Donc il prend la parole, au nom des Congolais. Yom donc mato, il y a un secrétaire mato, il y a un Congolais. Zolozina, Zolo, il y a un secrétaire, il y a un Congolais. Na maman, il y a une parole, oh non, comment tu investir le gouvernement pendant qu'on tue à l'Est? Oh! Mais ben, est-ce qu'on reçoit décision pour guerre à Est ici? N'est-ce pas le gouvernement? Maman, ba député, comment va député n'engin? Yop na donc député, ya ko soudé, ya ko nommé penza. Comment tu investir le gouvernement pendant que on tue à l'Est? Bon, tu vas voir la solution exacte. Tu vas. Il va aussi là, quoi? Gouvernement ya sikane ko yesko na ba décision. Ministre de la Défense ya sikazawana. Tonton Gilbert. A décidé. Ba ko solo là. Na chef d'état-major général. Ya force aérienne, force navale, force boyna infanterie, artillerie, ce qui ndenge nini. Ba luki ba système ya sika par rapport on dit que faut qu'on tape la réalité ya guerre. Ma guerre c'est quoi na ngati. Ya lokwa ba guerre à Tchad, tu vois bien Tchad ndenge zala. Botelemi kuna mutandi mulongo boy. Boko Haram, kotoyo armée régulière. Ya lokwa ndenge ba ngombe ba bunda na bantaba. Ba beti kaka. Ba muso zo na ba chameau, ba muso zo na ba jeep. C'est différent de la arabe. C'est différent, voulais-je dire. Donc, au Yabiso, ils ont un modèle moussous. Ok, na moi, on a ta wande moko moninoïde. Bon, parce que la Kabila qui n'est pas esthète.
kaka ye moko aza na este wana babomi bato bato ngo okomona bango boye te bota ba image bozomona o masasi bozoka bozomona mutu te et comme très difficile ba congolais nous-mêmes to comme ba complice ba koteka bango te parce que bango baza na kati ya makambo guerre ko umela na sepeli na stratégie bazui ya kofuye ba palais. Donc, si on va continuer le pango, on va fouiller ndaku. Donc, dans la périphérique, rien n'empêche Tina Bilanga. C'est pour ça que la Bilanga, on a des pommes de terre, banini, on a des pommes de terre, ça devient compliqué. Voilà. Député Wana. Tala makutu pena donc les toy moko je koisa bouy. Souki bandi awa. Tala zolozina nsongeri boye boye litoyi moko na awa litoyi moko awa suki bandi awa zolo mulaibo do wana bena congolais l'autre bibi na biso na parlement parce que là-bas ku nini na bossa de terre malbaki suki pleurnichard suki ni donc to komi batako donc bidilu bilela lela. Il faut qu'on arrête d'abord. Tout ça dans le est. Ce que vous voyez, c'est que le ministre ni aussi ça va est, ministre ni. On va quoi va faire courante. Mais non. Les années idéologie besoin l'ingate gouvernement dans l'investir. Tokoya kaka na pays du peuple wana. Malgré Kabouya. Donc tout ça dans l'idéologie gouvernement dans l'investir pas bloqué. Toyebi. Qui m'a parlé du peuple? Le peuple a aucun abino. D'abord, parler dans le bango ya bino. Tu veux que je me nommé, même non nommé kuna. Bosa pour la base à mon côté. Donc, bino idée zali que Fachi a réussi. Kabila au pouvoir. Babu Marabat na este bandakala. Mkoni bobima. Si vous allez à vous allez à Babunda viva, PPRD viva, OCCC viva. Vous allez à les risques bongo bima, biso bata ituri, to bimina biso parce que guerre est. Yo ma guerre est on bien monter. Surtout yo ni arunga. Bino bati boyaki na makambo. C'est fou. Nous tu yonto dans ouvira te. Bino boza na mboka te. Bolingi ni boko ba congolais mais boza ba ntela boza na mbebelete donc il faut tika na yo bimeli ni na parlement tika lo kutu pana mawa ba tia bino kaka ba boza ka wana obimeli ni mboka no izani oh on tue tous les jours des Congolais là-bas oh yo za congolais tika biso to ela bande ko na biso to yebi to da sûreté que yoko na mawa ba congolais ba kufi ko na mawa yo ko zo moko na wa. Bon, je crois au dagi prévu pendant les lois yangwana to ze là-bas tinde la biso ya wili mambweni na kin mais la web ça veut dire lisusu que Chine Rambo ya Chine azongi Kinshasa après 4 mois na Katanga. Je crois na psiki bino raison oyo isalaka kene Katanga tango entraînement isalama kia ba Mirage Angola na RDC ba avion elikaki likola kingakati wana bakangaki ba photo papa vie aérienne bapanzaki ba photo wana Rambo mon habitant oh bazui ba photo boye na nenga tactique militaire netika ita cible ba ko le kamba na mi bale ba kiti plan ta noka cheno pa ba côté wana tanga moni que moi calme ba avion netika rizonga azongi mwadimi aye na ye amoni de forme azana ina kingakati mais
il y a un changement. Changement, ils ont que la garde républicaine, balongwa. On est comme si on a polimama. Donc, les policiers. Et puis, soit on a policier, on a pas policier, il paraît, dans le bien, il paraît. Il paraît. Bangade, on a un abonnement, vitesse, quand il va grimacer, les policiers, bakayedi. C'est un logona. Bali rangano tsia. Il paraît. Dans le cas, il paraît. La confirmité. Voilà. Merci. Na binonyo subotali émission Yalelo weekend et bandi. Kamwasi na bino tous ensemble. Soki nzamba lingi lobi lisusu to sala émission toko solola lisusu davantage toko pesa information lisusu po bozala servi. Mais ngai kamwasi na lobi pe nazana nga shote fachi akene kofanda na est. Lelo ngamuko na kuyebisa yango en aparté na magia mundele na kunilisa chombokila epsi mfumo ditunga ngaka mwasi molobeli na yo na lobi fonda kwako tala fachi soko miye bakati osko na bonne émission soko zi problème hein oko bomisa bato epele zalaka na en bonne santé zalaka na yo en bonne santé mukolo investitude na yo zalaka grave o fachako yo bati komema kota hôpital batu boni bakota hôpital so ba téléphone est déchargé onga mwasi apike crise onga mwasi akota hôpital kuna batazo kusama kila kuna batazo kusama. Donc yeba ke oza yo moko comme individu mais ozana milimo batu ebele ozo simba koleka ba pasteur zalaka na yo kutu en bonne santé batu kutu linga koyo kateke o ozata na rime ezalaka grave. Donc rime na yo ezalaka la comment e batu ebele bibish mwika bibish mwana mwasi na elongi ya fachi na yebisa bino makambo na bokotaka yango te wana taleki ya mokonzi respect. Céline nayebaka kombo na yo mosusu te yo ozalaka pembeni ya grand prêtre mama Kasalu Marthe Céline talaka mama kitoko nga moko mwana ntsuka na ye yeyo Angèle Mpumbu Angèle futur député ba bon week-end na yo nake kwa na États-Unis d'Amérique Jeninda ya Kayembe vitesse bon week-end également Niati Lota Christophe bon voyage soko zongi yo yebi mungana ke katela CG boué kota mantere ne wana paf to kiti chela to bonga zolongwa lelo boma mwanda boma tango tozonga boué na croiser bango to koti chela. Bon lobby botikala bien fidélité na tindika Rifin Kisombe merci Kisombe Rifin les coachs social. Papi Kelly également, merci. Bon séjour à Kinshasa. Tokutani lobby pour un nouveau numéro ya Tindika télévision. Ngai Nabino Nzoto Nanzoto lobby à suivre.